est-ce que poison? Est-ce que poison complexé? Bato ko fa na poison ça ka ba comédien? Mais la plupart majorité ça ba comédien. Non, parce que ça comédien, parce que ça comédien et puis tu vas ta TV on s'en maman il est dernièrement pasteur moi ben ça qui biso artiste hein? Maman il est conseil wa benga ki pona te biso eza sur amour. Si amour abeti c'était à lobi boye. Bozo bomana trop na ba poison. Bana oya mama. Nga na robanga clair. Maman ya culture A, ma ministère ya ministre ya culture A. Bana oya okipa ka ba comédien te. Na clair ya loba mama. Yo a part ba musicien. Oh président ba musicien. Bakanga. Na fingi nani? Point de vérité dérange ba. Na fingi nani? O tenga lobi na kapo. Ah comment la biso ba fingi. Maman. C'est vérité. Maman na kosi te. Maman Inès, oyebi que guerre ya génération ezalaka nango partout, même na armée, même na journalisme, même guerre ya génération ezalaka toujours. Génération mo ba koboya pe génération bo sala elote. Neti ngaso na biso bino ba tumsu pe belé ba mikona biso ba kino asala elote. Lelo ba te belé surtout ba na poto. Ba comédie belé ba na poto, ba kima pena carrière awa na kin. Mais ka ba ngana icon te belé ba icon te. Puis na boy na ngai ke na kufi chaka kongo ba tama na biro na bino chaka kongo ye ole bo pesa 6000 bo signer kuna 6000 mais bo pesa $2000 4 bo lié président Chaka o kinde balobi na yo ndenge président na yo comme makasi aye po na bino ko ba ko mbongo bo ko ba 6000 yo to pesa 2000 4000 bino bo lié parce que mbongo na nga bino président lingi bozwa bango en charge na nyonso bozelaka teke bakufa bazwa biso en charge te maman pardon bazwa biso en charge te c'est-à-dire que ba créer ça la politique moko boye oyo ça la ki toujours ba mongo na biso ni to ça. OK donc président lobby bossa la politique moko bossa le loko moko bossa ki bazwa ka bambongo na bango tant baza pas en vie bana na ba bénéficier pe na ngona ntango na kufite net personnellement nga ba yebinga j'ai 30 ans de carrière. Na simba ki cité. Félicitations. Na linga mwasi ya mututé. Ah, ya solo na lula eloko mututé. Na wela na mutu eloko moko te. Président nga bien. Paix en son âme, mon vieux Mars Kadiombo. Alors petit yo na ndengo zali petit na yebi ke oke musika. Ve na nga pena mona pena ke ngai na kolochene to swana. To discuter na kata na fanda via bi fanda boité. Zo groupe no boya. Na zo groupe na nga to kene pas vie. Toko pe avia bi ke non atoye pa na nga ko bosa te ko na groupe na yo. Mbote balanzi ya HD la Congolaise TV na pesi bino mbote ba mure ya HD la Congolaise TV. O ezali émission na bino culture et art oyo bomesana kolanda à chaque fois. Lelo tozolobela mingi liwa ya papa Kwedi. Tozolobela liwa ya papa Kwedi ndenge nini ba comédien bazokufa. Ba maladie mususu ezoye bana te bo suturaka intela kufi bo sutuka okuna kufi donc eza moi pasi pona biso. Lelo nazana invité nanga normalement fallait baza mibale. Moko azali chargé PKK ya NTPC, aza membre ya NTPC, mais azui mon empêchement moko. Mais toza awana cardinal, ya groupe Les Volcans, ya président Ramsès, aza chef ya troupe kuna. Lelo na benga kiye, lokola na moni invité mususu aza na moi retard, to bandana no na cardinal. To meka ko solola, to lobela nanu a propos ya ba comédien. Liwa ngwe komika lokola nguba ndenge bana nguba balikana na ngu tekelanga na meka donc ikomo leka trop lelo tozolobela mingi pona ba comédien cardinal Maman Inès lelo tozanga na yo awa to kabwani babengi obono mama Inès akufi salondeni Kabwani babenga esinga mama Inès akufi. Quand nde tozano na émission atsko émission Silio Kinga pe na ki ale babengi mama Inès akufi salondeni. Ah yesalanga pasi yo yesalanga pasi
yo esalanga va pasi makasi pona na ndenge na ebeli yo oza muta bisimba simba te OK neti le ba artiste comédien balingi bisimba simba yango zo mona ba koya koya na ba accident ba ko bazokutana kutana na ba vio liwe komi kaka yo moko lobi lo wa mais kisanga nini ande komi pa na ba artiste comédien bisimba simba likito mais pona yo na okamwa ya ovali wana na puyo zo bisimba simba te. Oh, est-ce que yebi katina nga? Oyebi katina. Non, na koko ye bakati na yo te, mais quand même na ndenge to kaka kaka ba rimer. Na ndenge pe na moni la kota mula na droiture, au sala émission on a obanga nzambe. Au moins même avant to banda libanda caméra vana ba zo surprise, au banana na ba prière. Ozo monde, déjà zo l'accéder à mutu ndinga ça. Ozo monde. Et bon ça na bomba la sima prière. Wana nde ndo yeba. Bon cardinal problème est ça lobi tozo kunda papa kwedi. Lobi tozo kunda papa kwedi le love mortuel na musée national. Tokolela e enterrement nyo sur salama lobi. Ya minene lisusu ya pasi. Tona so ba ya minene lisusu ya pasi donc tokundi papa les baoba. To banda lisusu ko se préparer pour na maman Nzita. Donc dès toza to perdre lisusu maman Nzita donc maman Nzita kufaki lobi na pourquoi. Ezo salon ndenge nini. Po to kundi papa kwedi après maman Nzita. Lobi ezala nani. To lobi okuna. Maman Inès ngala kolo babu. Omoni likambaliwa ba sekaraté ils n'ont pas ces jours à Moutounion, il faut partager en haut. Non, après, on a une famille non biologique, il y a papa qui dit mes condoléances, parce qu'on a papa un monument. Aux hommes, oui, liwa et ça la pas si. Au moment où on a que tu kundi papa, après lui tu kunda maman la bisona ni maman Zita. Oui, bi tu comment bête en loko la babominta balelo le babomingulu. De tout le monde en ce que na capella. Babomingulu obina beta tour lobina ke vana lemba kutu babominta ba basa batu baba nyamate eza pasi mais pasi on a un bo mama na ngaso to bito koto ngo vuma na kati to panza vuma nteke artiste comédien ba monde bazo luka liwa wana na ndeni mama ine mambo na zo lobo lelo oyo omoni partout eloko na lobo kanga yango zongisaka yango à chaque comédien to yambaka zoka testro la kisaka yango o contredire ango benga ngai na to ça ni débat bona na scène na on a tribune no o koka mama na okoka makasi naza artiste comédien présenter ngai yawa na bata makasi na kokoka mama na ça na ba preuve o ça tangible on a zo que lelo ba artiste comédien bisimba simba bon nakolo ba papa kwedi asa papa nakolo ba te que bon papa ça dit puis en réalité âge âge na nzoto bika biso ba biloko tozolia ka liakoyo na ba âge ba papa ne simba pe ka tena ba vie. Et bon ce que ça qui ye pas simbara na ye komi siko dele na ye komi na suka ngwana pa ke wana yondo lobi omoni siko ko rejoindre ngela na lobi te kazaki bona lobi ne soki soki na oka soki te siko soki ngana ko longola soki mais papa pe asane toyebi masolo ba papa ba renya papa ko tika ngo pamba te papa ba kota na megane nzu. Mais si oui. Et le ballon koka. Oh maman ine nakolo beloko mo liboso émission elanda makati aux émissions nous. Kasi on a l'habité le rozolo ba na koka yango so ba bima ala ça ba preuve. Oh non qui moi même attendre l'état. Pas qui ndo ki bakangela yango te. Mais si ko ngana oui si ko longa na lo bezanini. Maman toute fois tozo pèse exemple tozo pèse exemple pour considérer en côté. Tozo pèse exemple. Oh, tu as fait exemple. Oh, tu as beau exemple. Non, tu quotidien. Oh, il y a papa qui dit tu as fait exemple. Tu peux si exemple, mais exemple tu peux si dans le babou. Problème à nous c'est que non, artiste comédien belé les lo oyo. Ozo mo ande ba ko kufa. Le lo akufi, lo akufi. Maman na ngai, eza bi kota bi sokola, bilialia. Les artistes comédiens, toi comment rêver, il faut dans ça là véhiculer, dans la loger, dans un appartement, dans la ville, dans un bassin à poto. Mais il y a comédien bolinginde ngwalati. Maman en général t'es exception ça là. Dans ça comédien mais papa nanga spirituel oh le lo na obenga mon président, yé moi na ça mutu nanu
alingi droiture na bon même na bonzambe so nga mwana na kobima ndenge nini libanda na kene ko simba aussi longtemps yemoko bukolo nini asimba te cardinal mais mususu mama na nga na kati muke ozomona leader yemoko no musimbi nzungu allez obligé ba terre moko bo se protéger nga na ebisio baloba rango nga na omi batela bino pe bo mi batela tant yo leader ozo ebisa ba terre pardon cardinal mais bino ba artiste bolingi ndengwana oki muninga ke poto yo poki kosala n'importe quoi po yo pokende poto omoni muninga so ma voiture yo posali kaka ke osomba voiture mo muninga zo mo loko mo soki ndenge nini ba misudo nazo bate est-ce que po bozala ba star oyo lobi nota mama misenga ba superstar en plus na matin boyaka kana retard ba mona kaka bino oh na mutuka wana na wana ngofo mona ngai to yeba mo ngena retard bino kaka yango wana basi ya batu kolanda kaka basi ya batu ba pede kaka bino makamnyo se mabe kaka bino pona nini mama ine yo babilo oluka osisa ngwa obetelo ko moko bona lo balanga te na mo réalité ezo monde ezo salama réalité mambo ezo salema ezo salama ndenge ba komona oui merci lokolo ozomona obetelo ko mo ba pede mais ko leksongo na persiste mama na ngai monde ezokufa art ezokufa mama to sauver art mama nanga ba artiste comédien ba oyi ba soutenir ba osala ba artiste comédien ba komi teka koleka kutu biloko ba teka na mesa ba teka nde muto obelela oteka pondu na oteka ndunda artiste comédien zo mi belela koleka même ngo teka ndunda na pondu mais nani cardinal yo pede lika ma pede yo pela ndenge pardon yo ndenge ozawana ba lesbienne pe ba pardon yo ndenge ozawana mama mo weka aiya awa cardinal batilo pena 50,000 ndongala yango likola misi na sala nongoni oleke kambala moyo boyo na bome na sima kisi bobo maete o koma noka ya ye na koma ye bobi mara na ye oboyo 50,000 pema ndefo mndele talo mene omoni nga na loba eloko moko na mukili na banga nzambe na banga ki makasi omoso mama na sana ye moko azana mobalité on ça se comprend les choix est clair tout ça dans émission mo sur likambo non na bossa na raté tout ça dans émission mo sur likambo o mona ozel lombe ah oui yo bo kende trop jeune bo kufa bwa na mikie papa ko di kuta koli mama nzita akoli asali azuba koko azuba kokolo mais binote otala pe botiki ata mwana te pe sobi to landa mna ota bota mboka mobimba oh bonjour papa Ramsès vraiment merci mais tu excuses quand même na mona que zaki na retard ya na baki na bandara déjà na cardinal amekana ko bombarder oya zaki nango biso ton préparation ya enterrement ya papa na biso le baoba le vieux dit autrement dit le maître Diallo ya ngona mo ba retard ezalaki bani tout ça. Voilà bozomona le président Ramsès ya groupe Les Volcans, j'espère bien nous surtout boye billet azape membre ya NTPC. Ndenga yepe na retard za ba démarche ma makambo surtout ndezole kana. Président Ramsès problème to ça na peta msuna umi la terre parce que président Masumu voilà minute otanga minute ko tanga cho simba te président Masumu uzona 1h30 il faut récupérer retard yo pesi oxygène kuta boy pena ki non a déplacer oxygène boy na déplacer mais président Masumu 1h30 merci na président Masumu na papa oxygène na président Lombe na ndenge bo permettre président Ramsès à répondre na invitation na ngai. Président eloko tozana ngo débat tozana ngo a plutôt ezali kambu ya ba artiste comédien. Bobi beaucoup mokufa lokola mayibo ndenge bimaka. Beaucoup mokufa lokola banguba ndenge to senga mwana nguba yako teko na mekano moko okuna sombi okuna salibo. Papa Ramsès na benga ta papa. Est-ce que ezo gêner binoté? Kaka bino ba musicien pe bazali. Ba artiste peintre bazali. Kaka bino wana ni po bosimbaka kisi mingi to nini omte sala bino bozo respecter ba loi te. Non, répondre très bien. Avant tout mon frère cardinal je crois na peso pena numbote maman Inès je crois batu na mukilinde bazo ebate ozo mona tango to sanango bolobi ke batu ba kufa mais batango ba kufa et apena ebelete
hein, peut-être dans 5 ans 5 ans ou 10 ans bon mon ami bembe kolanda na ba comédie na ningali sekite. Oh. Ah oui. Donc yo ebi déjà. Oh, non non bango vrai. Il faut tout na siko pona nini? Pona nini? Au moins ni biso ba comédie moment une histoire ba to média. To ba ta télévision, to ba ta mikolo nyoso to le kaka. To lo ko musicien ti. Musicien ta musique ni ba beti lelo ba obeta samedi mais biso chaque jour théâtre le kaka. Vous comprenez? Biso siko to yebani. Le ko biso to ba ta média yango bato tchaka biso ka so to kufubaka soko to kufebele to kufana biso ebelete to kufana biso ebelete mama Inès parce que on est dans génération moko boy tout monde neti papa kwidi ça ko mukolo hein oyibi ke maman tita kufi naebi ah maman tita kufa ki ya hier akufa ki maman tita pas ko mukolo maman tita soki âge muke maman tita je vous le dis maman tita so âge muke c'est 85 mais il est déjà au-delà de 90 et bon pourquoi pas bien pour comment la barrage mais non to commenter pour nani Pourquoi tozosimba bakisi baartiste bakomosimba bakisi bakomi bapede ya basi bakomi balesbienne bolandalaka na batv bato bayebaka bino nangina pesa exemple moko cardinal oyebi combien de soldats bakufi lelo non so nalani information est-ce que oyebi ke bastara minene na mokili eza basoldat oui mais lokola bango bamonana na tvt lokola biso chaque jour so soldat akufa moke ekozala même bamile mais président wana ozozwela baartiste par makasi ozodefendre bango makasi non nabi ke lelo batapusu bakufi mais boyebi te parce que bango bata tvt lelo bamédecin bakufi lelo soki tokeka na impact na biso tunaka mama Debora tunano na Kinshasa bobima soki ata mutu moko te asalaka na terrasse to na boîte akufi bazali mais bata lokola biso baartiste comédie siko mama ine pardon biso tobata tv est-ce nakoyebela moko président nalobi bo olobi bien on se défendre na yo mais na bato on se défendre bien parce que neti ngai na koloba ngo on se défendre lukuta bien te pourquoi parce que au moni ba soldat so akufa olandela mamuso mo cause ya maladie moko par exemple malaria to ba sala opération bien te to ba maladie mo et bon la front mais guerre bah ça c'est tout ça mais il y a biso artiste eza boy maman na landanga bien na bokebi nyoso baliwa na so artiste eza baliwa moko brutal pe brisque pe buzoba combien de liwa kenena batu na pisi donc avoir chaque na batu par exemple matadi na bo tanga ba kombo ba ke matadi na parler ba ebike azana ye mais nzoka déjà ba fan moko bazwa ke ba kene matadi kala kata piscine boisson na jebu adai te yo kana mutu c'est là mon frère pesa on a pesa exemple oyo kate pona longo ba comédien na longo ba soldat na te pembeni oyo kana ote ata PDG moko ba kufa na kata mai na piscine okate ba na Congo awa te na lobi bon n'importe que oyo kana mutu akufa na piscine te donc non mais siko ya biso ne ko bi louche voilà cardinal mutu ka ba crise ça moi aussi na cuisine azolamba ko kufa place wa président Ramsès bakaya ba poison entre nous président Ramsès na retenait que l'eau moko pa ya cardinal po eloko na role kanga boite cardinal alobi bino ba président bozalaka so bovandi na ba bana na bino conseil ozopesa bana na yo ngana se protéger ngana se protégeaka bino pe faut se protéger pour te biso mutabiki a se protéger da préciser que bena bien donc yo simba na kisi na po batela yo oyebisi pe bana bino pe bo simba ya bino po ebatela pe bino président est-ce que yango peza parmi ya biloko ezo sala te ke bo anda ko kendaka boy mais ngana yebi ke bato belé ba simba ba kisi ba fana pe tina ba 100 ans bato belé pe ba simba ba kisi ba leka pe ba 100 ans bazali et puis ceux qui muta kufi za kaka kisi ils étaient sur muta poison kaka bino non neti liwende ko biso uta ko leka e yemba makinde so pona ni na bien est-ce que poison bato complexé bato ko fana poison za ka comédien mais la plupart majorité ça va comédien non parce que ils sont comédien et puis tu vas ta TV en sang maman il est dernièrement pasteur moi bengisa ki biso artiste maman iné conseil wa benga ki pona te ya biso eza sur amour abeti sete alobi boye bozo bomana trop na ba poison bozo kota bikota kota yango na te ya bino botika eloko wana donc un pasteur abengi bino nyoso artiste
Mais oui, pourquoi pas? Oh, mais tant qu'on a été en Oibsoni, n'a dit que Naï, président, n'a pas orienté en Anzela et Bouye. Orienté en Anzela zigzag, Alexandre Zelanzambe. Malgré tout, que président a défendre Naïe, pour Ebi Azali, Azam Kouz. Mais non, tout ça va artiste. On défendre Naïe. Tout ça va artiste photo là-bas. Tout qui est logique. Dans le lobby, dans le monde où il y a art. Hein? Monde culturel na loba. Oui, faut monter à la protéger toujours. Monter faut à la protéger. Faut la protéger, faut la aussi. Mais non, c'est pas dire, excusez-moi, c'est pas dire que non. Quand on dit d'être protégé, nous n'avons pas protégé. Alors, si vous avez dit que autant de balingi, talinga qui ne m'ont pas dit moussous, ils ont payé. Mais puisque c'est une protection, à quelle est la protection là? Ceux qui ont la protection, c'est Ninzambi, Nikisi, ceux qui ont la protection. Mais non, mais il y a des liwa et ont ta simikisité. Liwa c'est normal. Mais il y a biso président, il y a artiste comédien, ça c'est normal, c'est anormal. Parce que niveau de ce coup, façon de tant d'artistes comédien à Brazzaville, à terre Nigeria, bah quoi le biso. Est-ce que va publier un voilà, on va publier l'internet, c'est l'internet c'est partout. Nous sommes ici à Kinshasa. C'est moi Koufi maman. Nabi va comédien à Koufa Nalo. Si quoi il a fallu que tu publier qui a Koufi. Est-ce que on a loupé. On va mettre un sous bas aussi. Mais n'a pas cet exemple. Ba comédien à Koufa Nalo Mbashi yebi. Ba comédien à Koufa en Équateur yebi. Président, ba comédien à Koufa na ba Congo ka. Défendre ba comédien makasi. Mais non, on doit défendre bangoté. Na lingi neto longola ne ba il faut que non ba penser wana ki ba comédien à Koufa ezaka kisi. Maman n'est pas président, pardon. Est-ce maman n'est ce qu'on dit n'a retanglo ba kombo. Ce que surtout qui est la vérité, n'a tanglo des acteurs comédiens. Oyo ngana ko ebiso ke ngamoko ba prochain ngai. Ba ebisanga ba biloko moko bo lelo pe na so biso. Wana to bomba to sa. Ata kombo ata 2 personnes kaka siko. Wana to bomba basani. O ba simba ba kisi o pe na biso ke no ba kena ba Brazzaville ba skola mai ba yana ba kino ba bomba bo pe ba tubo ba ngaba la makala na si. Mais problème c'est que problème c'est que ngana zo boya kisité. Na yebi ke ba comédie ba simba ba kisi bazali. Ya ko se dia liwa ba liwa to. Non. Sikoyo. Liwa isa naturel, faut to comprendre que kokufa na to longo na biloko na. Et isa karami ki te to na débat moko boy na kati ya forum moko ya biso ba comédien ndeko na biso moko ataki empoisonné. Alors balobi ba poisonné yi. Ba poisonné yi. Ngana poser ba question na zo réponse ki lelo. Ba poisonné qui est pas ba comédien non. Na monde entre nous biso na yamona tuni est-ce que poison nyonso oyo to kaka mutazui est-ce que ça na comédie ka ba poisonné? Mais non, tout le monde a biloko wana. Est-ce que ba te belé biloko to ko li ça peut poison? Ce qu'on s'en biloko comme poison. Est-ce que celui qui protéger biloko côté il y a des ba mi seleketa mi kemika to benga ba jeko. Ce qu'on a salé le ko mabe et ça poison. Est-ce que ba pesio poison nous peut cause la que no to yeta musuna micro o apesa ki mama Inès. Mais la te mama Inès zwinga. Et la tenga tamse zuyo. Est-ce que va tellio to longo la ka ba muona ya ko ba ke ba tellinga poison. Au moins que nazui poison, nazana poison. Président Ramsès. Oui. En tout cas, l'artiste comédien va ko excuser nga. Oui. Ba ko excuser nga. Excuser za la tolimbisa kaka. Parce que nga d'après nga na mona na kati ya monde la bwana bolingoté. Ah ouais. Bwana bolingoté, pourquoi on le bwana bolingoté? Et là qu'on a lobela ki on a nous cardinal avant. Lelo au moni cardinal na moi voiture moko bien. Motema no ekomi mabe. Biloko so simisa so ba kisi mwa. Nga pena koma kaka lokola yi. Omoni mwasi na moko ya bien uti ne poto aye. Motema no ekomi kaka mabe. Il faut bakabwana zwa kaka nga. Akomi ko collaborer na mwa mutu moko boye, azo sunga ye, azo bimsere mwa mike motema na yo ekomi mabe. Pona nini na monde art ezaka ka bongo. Après wana boyinani kotani natia poison na bomaye na ina eto bando fingana na babilo na miso ba TikTok na ko fingana. Donc respect ezali susute entre mikolo na bana mi. Maman Inès, oyebi ki guerre génération ezalaka nango partout, même na armée, même na journalisme, même guerre génération ezalaka toujours. Génération mo ba ko boya pe génération bo sala elote. Netinga sona biso bino bato musu pe belé ba mikolo na biso ba kino asala elote. Lelo ba te belé surtout ba na poto. Ba comédie belé ba na poto, ba kima pena carrière awa na kin. Mais ka ba ngana icon te belé ba icon te.
Oui, icône ba to nyoka bango. Ba icône ba to nyoka bango. Yo, basa belé wakanga na icône, na icône. Icône osundola na art, okenda na yo, obwa na ko souffrir. Boti ke soto ba masumu za icône, boti ke soto loba mbalo sombo za icône, mbalo yo po kimi biso ke aux États-Unis. Boti ke ba biso ke muyombe gauche za icône, to loba biso nani. Pesanga mama kombo mama sombo ba susuko, mama na biso nani, icône, mama linga icône. Nani susu mama na biso, mama mengo. Nani susu na ba icône. Grand frère na ngai Bodo, icône. Grand frère na ngai Elombe, icône. Nani musori na loba. Venga Dios. Tanga. Venga Dios atika biso. Venga Dios asila. Sans polémique. Venga Dios atika biso. Akenda ne mikili. Bon, Venga Dios atika biso akenda na mikili. En tout cas, ezo sala basi. Na répondre na likambo ba kia autour ba likambo ya kisino. Ya kisi ya roina na wana. Ah oui. Ça c'est la jeunesse. Nettement personnellement, nga ba yebinga. J'ai 30 ans de carrière. Na simba kisite. Félicitations. Na linga mwasi ya mutute. Ah, ya solo na lula eloko mutute. Na wela na mutu eloko moko te. Président nga benga. Paix en son âme, mon vieux Mars Kadiombo. Alors petit yo na ndengo zali petit na yebi ke oke musika. Vena nga pena mona pena ke ngai na koloshene to swana. To discuter na kata na fanda via bi fanda boité. Zo groupe no boya. Na zo groupe na nga to kene pas vie. To ko pena via bi ke non atoye pa na nga ko bo santé ko na groupe na yo. Continue na groupe na yo. Levé, encourageant ngai. O comprendre? Amona pena ke na ye na groupe na ye na bongisa pe makambo ebele na kata groupe wana. Ngai na bongisa makambo ebele na kata groupe wana vie ayebi yango très bien. Alors na uta na vie a pas cité pour na sala art. Po ba te bele tan bozolo ba keno jalousie ko tarabango amu souffra. Oh mais ça ba mususu pasi. Eza ba mususu bazande ngwala président. Mususu uta na pe na vie ya ba riche ayo sala art. Mususu pane musufra. Ayepo po ba mususu yebi ko ba musufa na sona kimwala kuna kati na ayepo sala art. Yango na lobate mingi pe ba kima ba secteur na bango ba kena ko fanda place mususu. Po na soni ke secteur na bango soki nini. Or fo linga place na yo zo okoleli okolisa yango be ba keno oyo mwana ya boy. Nga mwana ngalema mwiki na zaka na ngalema. Nga mwana lemba na kana lemba nga mwana njina na yo tiko loba yo olongwe so ki monga fula olingo ofana na mo fleri olingo so donc lolendo nyoso complexe ya mo tinda bango non babilo ya mabe fa toloba mabe oza mabe to neti wana présent lo eza makam oyo to bunda rapona yango esila na moi je suis chrétien catholique moi je suis chrétien mama Inès pourquoi ça complexe na chrétien catholique convaincu okoyoka nga na kosimba kisite okoyoka nga na kozwa mwasi ya mutu te okoyoka nga na kozala luka sango na nga otuna ndenge na kola bakoyebisa yo ke mwana ya garde du corps rapproché ya mobutu nga na kola lokola mwana député mwana ministre nga na 3 ans bilamba 5 ans eza tuna bakoyebisa yo na olula nini pa mutu na olula nini pa mutu tino na 7 na obima na kata kanta titoika bien ngai ba makata kata bien ba luka ba yeba tuna lieutenant mangoto na kancha chiba koyebisa na olula na président Ramsès oui cardinal eskizenga no mke po fona tunora président Ramsès oui na mono zo tunora président Ramsès ngo le problème est que na liwa ya papa Kwedi oui tozo kunda lobby et puis tozo banda su ya mama Nzita oui Pasi. Prochaine tu habites ce que vous allez là. Ah oui, voilà. Toi balobi que gouvernement mutezu yango en charge. Mais habite ce na kosi. Non, gouvernement a eu matanga papa na biso Kwedi en charge. Ne message na ki na peut na pesa ta mususu yangwana. Lelo mardi à lelo tozana veille mortuaire ezana bakolela ngo na musée national. Tokozala wana esika tokolela papa na biso mbala suka donc corps pe kozala exposer kuna non corps te mikolo yo nini so be mortuaire tokozala ka wana photo na yende ka wana nde lobby mercredi à partir à 8h biso ba comédie nyonso tolati pembe tozana nini na morgue ya cinquantenaire esika pito kozwa corps papa na biso makolo tina RTNC esika wana iko sala wana esika ba ko exposer corps père na biso icône ya mboka le vrai icône ba openda keno batika art ba continuer na art
bao batika art te basufraka na art bango wana tobenga ba icône yo sufraka na ote oyebino passe to ba yo za icône wa icône te na boya ka bato la ke baza ba icône soki okima musala oyo botika surtout souffrir gouvernement a eu charge wana gouvernement a eu charge ya papa na biso parce qu'il y a icône to yebi même Michael Jackson tanga kufaki bazaki charge na ye gouvernement ya États-Unis zoki charge donc en tout cas mutuka ko yeba na munene faut ka bali la kende ngwana même mutuko ko na netinga na pesa exemple nga Ramsès et yebi nga peut-être baninga nga bandeko na nga to sala na ba musala peut-être gouvernement pene yebi nga te siko songa na kufi question na biso ya ngwana bokundaka biso pone ni nga mo mbongo na nga na mikunda te pona ni bandeko na biso ya mboka misusu bakoma ba riche na musala biso to sala bino bokipa biso te musique écoute n'en parlons pas okuta DJ moko fani na eboye atama loko na moko boye flash disque 5000 50 musique ya ofele donc musique ya muto aloki na pasi ya côté studio futi mbongo yo ziko ko ya ofele mais oui il faut to ba ngana ba la gouvernement botika biloko wana en tout cas beaucoup ça dans politique culturelle pays botano biso 30 ans ngai 30 ans msala 30 ans msala nata na velote souvenir ya aro izate 30 ans to futaka ba TV to futaka ba TV poto leka poto yebana ba film ya libanda ba Alexa ofele bolobela ka bango loko te ba film ya libanda ba Alexa ofele mais futaka ba chaîne bolobela ka biso te biso ta ba c'est siliki gouvernement to senga na bino mama na biso ministre de culture a bon na yebi na ngate ya so gouvernement tamba ko sa expansion ko zonga lisusu to yebite mais luko otika apprenti izala bato bofanika botuna kuna na fond de promotion culturelle ekoti combien kuna eza bote et puis bana oya mama nga na robanga clair mama ya culture a ministère ya ministre ya culture a banda oya okipaka ba comédien te na clair ya loba mama yo a part ba musicien oh président ba musicien bakanga na fingi nani point de vérité dérange ba na fingi nani otenga lobi na kapo la biso lobi a fingi mama c'est vérité mama na kosi te mama akota kama kama musicien oh est-ce que yobike ngana yo mkomsu to kendaka tuzaka na musée national tant mama zo sala nini tant yambaka banini ya basalaka pona na koya Lumumba mama pesanga mbote bo na lobele maloba mona bito soka ayoka ngo fana na mtana ndimi kuteso ezali susu biso to lingi to mikunda maka na mongo na biso comment bandeko na biso bazali banda ata Congo Brazzaville yao artiste na bango baza mwa bien biso pourquoi en tout cas tolingi ba société na biso oya ba droit d'auteur hein botika ko comme libre bato ba sala ya bango po to so mwana tinga na mona beneta msu sonika pe nani so to tiki président Ramsès a lelo ezaya oyinda nange kuto benga te pona mama ministre ya culture et art mama ina so si pardon pesa no bana continuer compléter comme qui président j'espère au Hollanda soki Hollandi te na bato ba Hollanda ba message mama bo sale la pemboka na bino bo sale la culture ya mboka na bino politique ya culture la raté ezaka raté que toi via baninga na libanda président lingi bozwa bango en charge na nyonso bozela raté que ba kufa bazwa biso en charge te maman pardon bazwa biso en charge te c'est-à-dire que ba créer ba la politique moko boye oyo sala que toujours ba mongo na biso ni to ça OK donc président lobby bossa la politique moko bossa le loko moko bossa ki bazwa ka mbongo na bango tant aza pas en vie bana na ba bénéficier pe na ngona ntango na kufite donc bino ezaka ka soki nga soki bokunzie na ndimi te na sima bango ndo tinda ta ba enveloppe moko chaque mois pour la mois na bana jamais ezalate et puis na boyi na ngai ki na kufi chaka kongo ba tama na ba bureau na bino chaka kongo aye on est pesa 6000 bo signer kuna 6000 mais bo pesa $2000 4 bo lié président Chaka oki nde balobi na yo ndenge président na yo kama makasi ayo pona bino kwa kwa mbongo boko yo to pesa 2000 4000 bino bolia parce que mbongo nanga bino mafute mata donc eza somo koto gardien la lobi mafute koma mata koto président beso la tika dans moyen zakaka te ezobe bala obeba donc koto kanga parlement biso ba biso koto yo kanga na parlement denna ko bino bo fonna na ndako na biso ti parler du peuple parler du peuple c'est un artiste bo futa combien to bana bino bilan bana bo kota place wana hein bo be siga bino zalaka place parlement zalaka bona na parlement na bino kuna bo tika biso artiste place na biso ba spectacle bo futa te na biso bo lobela biso bo futa biso le mokote bo landela ta makambo na biso te
bino ba parlementaire le président c'est ayaki okana nakomo banga la place na ye mpona benga ke non baenleve président Ramsès tozobanga baproblème tokomo banga cardinal maloba nini olinga okomplete ya te ngai eloko na okomplete ezaka conseil déjà presque nyonso président kuta lobi ngai eloko na obeta kaka na bi en tout cas bosunga biso lokola bokomi soki tokufi bozozwa charge bokunda biso en même temps pe boyebake bokabola biso na bafamille bofinga famille biso bozokabola biso na bafamille pourquoi famille ntango omona yo kaka okufi l'état azwi charge seke tovwami boyebaka après yango makambo etikala osama na nsima na bafamille basi na bana nde basufraka botika biso libre en plus boyebi ke du fait ke l'état comme ozwa charge ya artiste akufi te ozwa charge ya enterrement makambo nyonso na bozozwa wana ekomi mpe kosenga bafamille bakomoluka baartiste bakufa bandikola bango baartiste bando kufa omo bandeko fo azosenga nzambe yala biso asala théâtre akokufa te po afamille président nga na olo biso leki na nga mbala tuna bafamille bakomi koboma biso po bazwa mbongo na ngai vraiment nakopesa nanu merci na Global Access ya bia vali weya ngala s'occuper na Global Access maman na ine Global Access azande mutu apesi service donc maman Denise Nakero Tshisekedi pona vraiment asali pona ba comédien maman olobi ke na chose maman tala magam asali lo moko ya malama na utinga moko vraiment maman Inès na ko sa hotel na kene ko hôpital ndé na utai ko bila obi ke na sala accident OK na ebi nini basali nga ba examiner tout ça maman soki na kene ki libanda elingaki zonga kombe tunanga 1200 ce qui est $5 yoko comédien ngako comédien na juapi bafuta ko pété na juapi merci na maman Denise Nyankero Tshisekedi maman merci beaucoup na odo sala pona biso ba comédien mais tolingi boité tolika to yosunga tolingi pe oyebisa na papa atsenga na parlement ba luka na politique moko ya culture que to vivre na mamongo na biso moi na biso moko comment to koma ba mandia comment tu soki président Ramsès de la commis ministre ya culture et art na moni te na bombi maman Inès eloko lobi wana bolisa yo yeba ke mboka lokola France soki bato ministre ya culture et art meilleur ministère angwana mais biso a comme faux ministère donc basali batie bakinyo so titi tikali bon petit wana ka pala ndaka biso ya to pesa ye ministère ya culture et art po ezanga mbongo nzoka ministère bapesa ngai na lobi gouvernement ekoyata sima bapesa nga ministère ya culture a bapesa nga ministère ya culture a bamona makambo tokocréer mpona ozaka chaka kongo aza pembeni nanga conseiller nazwi blaise bula azala awa nayebi na bato mayele bazali ve nanga socrate ezala awa tokocréer makambo minene vraiment bato bazoya wana tala tolukaka te oye na ministère ozwaka famille na yo luka bato bakopesa makanisi na pesa exemple est-ce que yebi ke na mboka na biso ministère ya commerce extérieur idaka ministère bato banokipe te ministère ya commerce extérieur mais tala lelo makambo busa ministre excusez-moi excellence Jean Lucien Busa eloko asali na commerce extérieur lelo bato bakomi koapprécier bazwa ministère ya commerce extérieur mpona nini mayele nde esali ka tombola yango apesa yango valeur lelo bokomi bato bakomi olula yango bopesa nga culture bapesanga ministère ya culture a donc quel piano ndo la ki témoin na yebisa une émission to sala bapesa yebe na témoin makambo nyonso to maman Inès président change ozoluka maman Inès na yiki koloba ona kwa koloba na yiki apona bisa bato ndenge nini matanga ekoleka en tout cas président Masumu azozela ngai bolimbisa ngai cardinal bolimbisi président maman Inès bolimbisa ngai na tiki bino na lobika ya ngwana soki bolingi ministère ya culture art etambola bopesa ngonga soit bopesa ngo Blaise Bula oki bato mimba ina bino soit bopesi nga soit bopesa ngo Blaise Bula na esa bino clair na kama ko bomba te soit bopesi nga bopesi Blaise Bula to yebi ba conseiller nini obiso to ko ministère ya culture art etombama Blaise Bula allez en tout cas président Ramsès akende kaka pour arrêter ça mon cardinal to comme presque na fin ya émission na biso conseil nini opesi na bandeko na yo ba comédien oyo bazoya na ba oyo bazalaka na ba papa na biso pe po ezala ba papa msupi bazotambola malamu te bazali mama ine conseil na opesa
naozwaka presque nyonso nasangisi okamba mo na englobe nyonso kama na kati na opesa no conseil na biso ba artiste OK tous à la précédé mais tous à la après to linga non eloko liboso musala na biso makasi OK après ko linga musala nyonso epesa mela biso kana ko linga musala donc totika banzela mikusi to benga nzela mikusi OK parce que bien sûr président défendre ngo awa mais azawana quelque part et pas yebi que l'artiste belé ba okota bikota côté belé bazo simba bisimba simba ba olia banyamo balia kate oke lia musele kete mutu rouge oke lia nyama lokwa musele kete lokwa jeko yomo o s'attendre na nini na kati wana donc jeko na musele kete mutu rouge les ande bato so ina déterre na déterre pe bato ozo mo pa nga na za na artiste na opesa conseil pour na to sala bien ali to lingani to koma kufa lokwa lelo ntaba lobi ngulu lobi soso lobi libata c'est pas bon après to luka bilonga nzambe donc conseil na pesi na biso ngwana na ba père oyo baza lokwa ba icône na biso ba bana musala liboso ngala rolo ba relo mona opesa ba comme conseil basanga na pe ba koma bomoko baza séparer trop na e baraté on dit mutu mo na diviser bango pour mieux régner to comment je sais pas parce que baza séparé mais ceux qui basanga na ki ozomona ba ça la force moko boye et on sait que il faut pas le président Massoum to président nini pour na présenter bango mutu moko boto chef de l'état tonante ko sangana na bango na déjà attaqué akuta chef de l'état ba ponana oui ba ponana pourquoi comprendre parce que les appels politiques ba komo lia pe na kacho na rotanga ba komo miso ba bongika na sima ya politique wana hein ba obenga neti yo ozala mbongo no bengisi ba artiste nyonso ba ya mais président na bengisi ka ba Pierre na ya suda bana casino basala ku théâtre te asangisi ba onda ke bimisa bango merci cardinal na sepeli makasi donc to lingana to sepela na baliwa te to lukande solution to ku fata na organisation moi de mal organisé biso moi de 3 oyo kokopesa mbote pour to comme déjà suka ya mission na biso mbote na banino liboso na wana na benga ke grand frère na ngamo kaska so na Londres mama ya Bricas mobile ya Brigitte papa ya Bricas ordina j'ai tout je vous salue ba petwa babaka anglais good morning na pesi bango ba mbote bisika bozali na sir to mona na mikolelandi ngana saka na le volcan mais na okati to solaki na président Ramses Pembeni bozana so ya voyage moko boye te biso couple la na keso bozo kende apa boy vraiment ko yebisanga do habiter wana eza secret ya mema il paraît groupe mobimba mais ils ont vraiment solo mais à permettre qu'il n'a pété dans l'eau mais c'est voyager mais il y a bien non déjà on est allé comme bomba te moi batu musu ya moko mo ba bida ke groupe et voyager makasi makasi nzambe ba boso ma yoka président voyager na ba nini yosoto mama na yoka moté mama ine pardon na longo muke na loko na solo moko moni so zuli ba ko kutana na président ko Ramses na vie eza chance na vie eza loko toto botamaka omoni to yaka sama sumu président Ramses Abou mais il faut yebeka tambo ya sama sumu oui azabongo donc il faut ka koyeba azabe précédé là ya omoni na zui tembe là sala na petit lifobo nga vraiment so ko kene na osengi vraiment permission présidentaki merci cardinal to comme na suka na PCP yembote président Ramses ata sala ki na PCP ka mbote to comme na suka ya émission na biso HD la Congolaise TV chaîne na bino chaîne bolinga makasi donc s'abonner makasi koleka oya linganga oya linga chaîne oyo d'abord l'accent que bolinganga il faut s'abonner tant bo s'abonner ça bo s'abonner mama iné hein et ça la rappelle susu bien HD la Congolaise TV ndebo mesana Rolanda émission na bino to l'accent o nyo surtout eza la kati ya mboka na solo ko la culture nyo surtout tokokuta nango tokolakisa bino lobi tozokunda papa Kwedi après papa Kwedi tozo banda susu makambo ya mama Nzita alors ba comédien ba artiste comédien o ngala opesa bino comme conseil ezaka kake tolinga nzambe mingi hein mingi nzambe nde mambo sala bien oyende bena grand prêtre nzambe so yete don nyoso to na izate so yete cheche wana kulana nango otambo alango te mingi nzambe liboso o ngala ko lobaka yango wana na PCH de Espérance et Bongo maman Espérance et Bongo Espérance et Bongo la patronne gros bisous à toi on y a bango tout na linga mingi na continuer toujours ko mais on routine de l'autre
Flair na pesi mbote na ngai na impact kitenge motema ya Bibi Mangoto na pesi no mbote belé na pesi mbote na nga Bovik Fwamba na Afrique du Sud ba gros bisous à toi yo pena na ko bossa na te poto na bossa na ko na bossa mo panzi na ngai Bovik Fwamba oui na pena pesi mbote na pesi mbote na nga na Dej d'Eric Amani motema ya Marie Claire Yanganda na Londres na pesi mbote na nga pourquoi pas Serge Bakeke motema ya Arlette Moudiandam na Belgique et puis na pesi mbote na nga na Benita Moudiandam na Belgique famille Luzaïsou Mobimba na pesi bino ba gros bisous famille Sangolo na Brazzaville na pesi bino ba gros bisous ebele na pesi mbote na nga na Bovik na pesi mbote na nga Jean-Jacques Diabelo oya nga ya motema grand prêtre donc grand père ya jeune quoi na maman Émérance Zola ba gros bisous à vous na lingi bino mingi na pesi mbote na momba na famille Mangoto Mobimba tant na zo ba famille Mangoto Mobimba nyonso bazomi na États-Unis mwana tanga bakombola bino nyonso te parce que boleki ebele na pesi no mbote ebele bisika nyonso tout bozwami bana le volcan Mobimba na pesi bino ba gros bisous je vous aime ciao